Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otalaka wa. Bienvenue à ma chère internaute, c'est WW Info Plus avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, je dis merci beaucoup à ma chère internaute de soutenir vraiment, puis à ma chère internaute de s'abonner vraiment massivement dans le site où il y a vraiment l'actualité Info Plus. Et d'abord, je dis joyeux Noël et bonne année à président Mobutu. Babi moto a tonga ndako étage na commune Ngalema. Donc ça c'est moko na pesi ba joyeux Noël ba bonne année na yo. Na pesi pe ba joyeux Noël bonne année na yo moko Titi étoile. Toi la grande dame canadienne na bosanité Henri Modogolongo na bosanité na PCP Mustafa Kobangé depuis États-Unis na PCP ba joyeux Noël pe ba bonne année na yo na bato nyonso bazo soutenir nga na bosanité o babenga raé mon partenaire privé Ziko Maël et Honoré le sympa de Paris na fondation aide pour les enfants africains donc na PCP ba joyeux Noël pe ba bonne année quand ni boyebi nga Peggy Titan le 25 décembre nenga boyebi ka ndenge zalara toza na commune Ngalema et pas yé moko président Mobutu tara na likolanda ko étage to ko yamba moko ya ba artiste musicien ya Fally Ipupa Yev Maza musique ngala bien le plus beau du groupe hein Youssouf parce qu'il est très humble ayemba ranende mingi yé ko loba raté donc lelo na rusolo na Youssouf au sein ya groupe ya Fally Ipupa to meka ko s'entretenir na ye par rapport ya bilan na bango ya mouvement na bango parce qu'ils ala rati lelo orchestre, c'est un groupe d'accompagnement, mais l'autre solo là, le plus beau du groupe Youssouf parce qu'il y a là le plus beau parce que Missous Bakouka na bango charge Bakima donc l'autre solo là par rapport à l'actualité, il y a Mamouna bango, n'enge ba yemba kipe masolo na bango, ba yemba ki disque il fallait pour ba pesa ki bango, a pesa ki pe ba bandeko Missous chance donc il y a un autre solo là Moko Youssouf déjà je vais le dire. Bonjour et joyeux Noël, bonne année, ma chère internaute, Youssouf, le plus beau du groupe. Merci, mes voeux le meilleur, tout internaute, tout le monde. C'est-à-dire, nous peut savoir que la vie est un bibiso out. C'est-à-dire, vieux moi, ça bien la petite naïe, président Mobutu. C'est-à-dire, vieux moi, on a mis la qui ma mine qui s'en naïe, là-bas axe naïe, donc vieux la président Mobutu. Mais pour nos bandes, ça dit biso toi artiste. Na pomba yo bien à motema, na lela yo neti damage. Ça dit Isabilo Mikolo. Mais revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache, je sais ce que mon iPhone cache. Sans rien le lundi soir, on se retrouvait le jeudi soir. Le jeudi soir, à 22h, le jeudi soir, oh le jeudi soir. Ça dit voilà, hein, merci beaucoup. Je pense que ça lui plaisir, et ça lui plaisir na Titi et toi, la grande dame canadienne, voilà. Et ça lui plaisir na faire gagner la merveille à Zolanda Bisso. Donc voilà, depuis une ça lui fait plaisir, on a Yemoko Babengaka Henri Modogolongo, le Canadien. Donc Youssouf, merci beaucoup d'abord pour accepter l'invitation à Bissou ou Yambayo na Katina Isika. D'abord, hello mon ina loba, vous êtes un peu rare na visibilité pourquoi parce que ngandenge baloba ki na musique o esenga ki mutaza nango beauté, charisme, koyeba ko bina, koyeba ko yemba ozanango. Vous appelez na au sein il y a groupe, il y a Fally Ipupa, o aza muta makambo babengaka yepe Mobutu. Mais c'est comme si na groupe c'est quoi juste les problèmes dans le groupe? Non, tu visibilité zali. Le bag est une émission na onde to sali l'émission mususu. Tu sala ba émission zali. Le bag na yonde to sali ka le mais visibilité zali. Ça dit au ba artiste pena au ba soda au elle mara tara motema. Ça dit ba biso to zali.
donc ba qualité to ezali chant eyali stema ezali présence ya so bimi boy donc vu azasir na ba petit na ya o so bimi akei boy mutaolonga zate na ba biso to visibilité ali donc. Ouais, Youssouf, voilà. Parlons d'abord de quoi parcours, c'était quoi votre disque libre parcours. Oh, il fallait pour pas président Nabino, après ça il a une chance parce que bon, moins trop. Mais par rapport au saut de l'objet que Lelo Youssouf étant qu'il vous en a trop pour Oumeli, est-ce que tu peux avoir de critiques par rapport il y a album précédent, on a eu le Bino, fallait pour appeler ça Bino. Vraiment ça là au cœur. Ouais, album la biso to salon très bien. Et puis na monté maman quoi. Mais le que causé moi to, ils a l'air album et bimi, OK c'est toi qu'on voyager, to kende États-Unis. Donc ça toi OK c'est au série, mon mimi qui les comme moi mbri, mais biso to kende États-Unis. To kende no Paris to États-Unis. To sali 3 mois kuna, les salariés bi ga dit c'est so bimi 5 mois promotion. Mais groupe open ezaki ça dit ba soda open fait tout ça la promotion, to zaki libanda mboka. Yo mone que sala ki moi mais l'air to yaki to relancer qui un promotion à disque. Ça dit ba nzembo ezala wana ya kitoko ya danger. Ça dit ngala na album moi na imba 300 na tok nzembo ya bassiste na biso. Est-ce que tu peux nous faire ça pour nous couper sa plaisir na ba cher internet na biso pour na joyeux Noël? Au sein de la biso moi quelques vocales oh yo yemba la libre. Ouais, ça dit na tok na libre parcours. Ça dit na zonga na power pour battre base moi référence. OK. Ça dit na power. Nzembo ya ni Skype. Na téléphone kana minuit na tina. Pona yo ka ba souffla komba. Ça dit na nzembo wana na sa vocal moko. Prise aloba assalamu alaikum Youssouf. Oui, na yo ka no kwa yeyo. Ça dit ngala ma musique, ça dit bato ba ebi importance à salam. Au prise aloba wana. Ba comprenez lo ni prise aloba na sima na wana. Bato ba évoluer na systématique ba comprendre yo za nango lisolo ya pot de fleurs des amants lisolo que Youssouf ma bazwa ke chanteur valable ya fali poupa parce que bike lelo comme nango biso mutoza no kitoko oyebi no yemba te bazwa pot de fleurs mais niveau oyo ba belela yo et pas ya de El Campo hein fali poupa on a pesi ba joie na ba bonami et ça la rondeni par rapport nenga loba salam non ça dit ça vocal à liboso na ma est-ce que au gros salon on a obligé na sala oui au gros salon tous artistes mais vocal à liboso na tiao yo kana na mokili yango wana ça dit vocal so na yembe El Chamay azalaka séduit El Chamay la grande dame hein venanga robo masala mes condoléances na musika Regine Ribol yo yebi me veut le meilleur président Bel-Air bien que Mikolo moi réticent envers moi mais koufélité hein Chanel la cadette motema Mike Ndomba si papa na Keren c'est-à-dire vocal au soba yo kiango bazara c'est yema ba cher internet ba ozela OK Mikolo epelele ki sa yo Freddy Kwanzanga désespoir yo zalaka espoir nanga Claudia Mayemba Glody Pina Carola Jawe Chipelibe ya Cheni Bebonga tu m'as promis un amour infini sans valeur tu m'as déçu botika ya take kuna nisha fera ya kozongela ngai Trésor Kasongo Didier Lomanga Blanchard Djema Rogo Masala Albert Mavungu Jamais Mbwangi. Oui, il y a des Moustapha Malembe, le cordon. Il y a des Moutoyemba. Il y a un grand chanteur. Mais c'est comme si en toi, parce que vous avez un Mobutu, vous avez un grand chanteur, il y a monde, il y a Congo, au Bayebi. Mais Youssouf, par rapport à vocal au Sali, il y a Power. Et ça l'ingay bien té par rapport à Nini. Yom to yemba vocal et cartona parce que nous sommes yo yembi les appels parmi banzembo na power et beta parmi ba vocal au pays yo kana. Mais c'est comme si c'est pas un problème. Na kati ya mouvement c'est comme si Youssouf on dirait na visibilité na yo. Mon vocal ba comprendre parce que ngai na surpris hein. To sala et ça ngai na lenga ngo mingi mais na yebi te que yom to yemba. Après to sala clip te. To clipper quand on était là comment il fait tout ça clip moi ba ma caméra ya kokoma wana et c'est non moi tout ça clip ezaki sauté yango ba comprendre que non muta sala vocal au intel ezati pour vocal sur ça yango so ba clippango ba comprendre maintenant que non intel muta sala mais le clip sala magité yango moni sala mai bon mais elle est na power na tok tu as déjà fait de voyage na mouvement mais pourquoi pas combien de voyages déjà tu sais ba voyage belé
passeport moko et où tu expiré des nan des passeports déjà tout États-Unis na ba Alvarito Solo et pokenda. mais oui pourquoi pas Alvarito oui Alvarito zaina ouais zaina ouais les États-Unis ouais zalaki ouais zalaki tout ça là-bas mais l'autre solo non par rapport à Alvarito Solo mutabimi c'est fali pour pas mais lelo Aza suna mouvement. Qu'est-ce que Okope ça est conseil par rapport est-ce que Azaki a comme dit prête à Okende toi Azaki pressé il y a un moment le lot tout le monde qui a ça les locaux malgré que ngana ko critiquer na ngango te que simbité mais tant que Youssouf pour moi que non tant on est koka qui toi ça les locaux moko boya pressé à l'indika influence nga kindaki par rapport parce que vous faites un temps ébélé à Bettina Bino disque et tout. Est-ce que tu peux parler par rapport à combattant la Bino tant qu'il n'y a pas d'acquis généraux mais les lois à la Bino. Bon, mon homme t'a mettre à ma cambo au sale. Tant au sale kamunayo, faut y avoir sous canon et zandeni. C'est pas dina sali kamuga pour na sala ou bien na sali kam pour na prouver battre. Non, ce qu'on sali kambo. Mon amusika, que non le son la sali kambo lobby sous canon et sourire. Mais ce qu'on sale on va pour prouver battre. Voilà mon goût. Azai garçon mo tonton moko ndeko moko tolinga mingi mais esali kaponi nzela na bien bon nzamba sunga ekota kei et ça la bien et sourire mais ceux qui sourire te aluka on les associe likambo bo yo croit que non de la celle likambo et ils a danger mais là au côté sur le terrain likambo mon sourire te au comment raisonner fin avant d'à côté la zala qui fallait pas na sala fallait pas na sala ou comme d'être trop tard. Bien bon, le quoi pour nous là na ça là-bas. Ça n'engage que lui. Biso peut tika na biso na El Mara donc. Ça dit moto azana makambo lelo. Artiste congolais oyo a sa fierté à mboka na biso. Mon président que j'ai sali donc ma meilleur vœu la famille mobimba ye. Bien que na banda qui na donc naza fier aux apembe na ye. Pour comme ça lelo artiste mukile yebi Youssouf grâce na ye donc naza fier na ye. Tovana on aïe, tozana on aïe, on zamba bom, a bombi na sima na pour nangai, na biga na mon nango inchallah donc yuebi quoi, voilà. Ouais Youssouf, dernièrement on a su yamba artiste musicien mon en tant à comboté, a tu vu sa biso par rapport il y a musicien congolais, où yaza ko teka image mbo kana biso na musique urbaine c'est Fally Ipupa Obligé. Donc na ina lobaboy, Fally Ipupa a uti kozwa auti kozwa nini babenga ngoni autozwa disque d'or il y a meilleure chanson Bad Boy wa yembana no single d'or single d'or nzembo ya yembana aya anakamura par rapport le lobino tant le lobo monara ke président Nabino a sali album aux international mais aujourd'hui 2 ans balinga ba détester album wana mais l'autre monde qui album wana ezo sa fierté. Mais par rapport à Bateau Bazoti, il y a ignorance, c'est que il y a un mouvement, il a fallu pour pas. Tant qu'on a fallu pour pas Ponaki, il y a un album international ou à Bettina Banaza, n'a pas artiste belé. Et tant que yo nous avons, est-ce que quelque part, ou attirer les leçons ou bien besoin de expérience par rapport à disque Oyo, président Nabino Lelo a sali disque international ou EPCP Lelo ba trophée et PCP Lelo Marambo belé. Et tant que Youssouf, est-ce que un disque oyo international oyo au Fally Ipupa sali et pessionné na mutu na lelo oto yembela tonzembo jeudi soir aux nzembo oyo salaki ba vie belé et celle peut m'embelé tant que yo aux artistes et musiciens le banc en cœur ouvert parce que tu m'as dit que Fally Ipupa c'est le meilleur artiste congolais où ils vendre image ya mboka na biso musique urbaine partout dans le monde. C'est-à-dire moi na Congo tous artistes banda ba vie na biso ti lelo. Donc ça dit, toi fier aux artistes le rôle a fallu. Tu es fier. Et puis, il y a un monde qui ça ça. Mon colosso attend ou bien Zamba Sungi, tu bêtes notamment tourner tu voyages à Kaboué pour comprendre ce qu'il fait. On a grandeur artiste au Zanaï. On a Kenya mo bat bazaba obo ya batu na baloyenge banin. Mais biso to bimarana libana mboka ya. Amunene kusaba jeté amunene kusaba jeté na artiste wana lelo bate belé la disque bimaki bato Fally rappeur Fally boy bato ba comprendre ki vision a été mais yé moko tellement yé bini nya osala zelo mona mikolo elanda bato ba luka pe basala ka ndenge Fally sala
ayebisa bango da guide donc aza juste de ça bato bakoluka balanda banzembo ba 3 minutes et puis ariska kosala album moko sama banga oyebika biso na kinto vivant nzembo fo nabwaka Zeno kisakisa nabwaka Wajo kisakisa nabwaka Venanga Jani kisakisa nabwaka Briana okito mpo na bika so nabwaki bango nabwaki ta Violette Kapiam se bika no ata moi muke koya mais ya riska bwaka ta moto te mais ka côté moko ka bwaka Didier Drogba comprendre mais ariska kiango mais lelo boy so yoki banzembo na kati wana black te kati wana bayemba na ayana Kamura bayemba na banaza bayemba grand pointe Arkeli ya zila mko clip wana ngebima mami na Kamura nzembo wana dans ma vie j'ai un homme je n'ai rien à faire de ta monnaie non j'ai pas de bad boy qui finira par tomber. On s'est fâché tous les soirs, ta jalousie me prend en otage, tu surveilles mes va-et-vient. Yozoyoka, artiste, pardon vraiment, Youssouf Ozo Kamusanga, parce que artiste n'a timbre lexique française boye. Bah mission boye badarasu et belé. Non, total mais non on a, Ozo prononcer on dit c'est comme si M Souka ko voyager trop, on te sait toi ezaka ke être intellectuel, il y a une bande de l'école bien que tout ça musique au monde boye un gradué. Na sa relation internationale, c'est-à-dire gradué. Mais passion dans la musique. Oui, c'est ça. On comprend. Vous êtes Martin en anglais. I love the way you listen to me. I speak all that for value every you need. The control for body you make me feel. I'm sure you're just for two so you can please me. Do you like a try to love you? I say your name. When you just showing me this electric chair. Maman nangaye, appeli moto. Au senti qui est artiste, hein? Oui. Vous appelez la famille, c'est pas moins des choses. Faut y eba nini. Donc, bon, la fière répond. D'abord, la musique en nous, dans notre famille, ils ont inné. C'est-à-dire, banda na mutadi bosso na parlé. Tina moi na suka. Donc, c'est-à-dire, biso tout swaka. Donc, to bois 40 swaka mabe. Nevi gende na yembi boy. Anevi bindo sozino docteur yo yebi anevi Blanchard Jema mutunangai c'est-à-dire mutakanga pena Suède mobimba Blanchard Jema kalate na biga ki ça c'est que comprendre qui est Blanchard Jema la bosse interview na ngai Josar Jema vieux yebi Tabita Ngimbi de London bango tout donc c'est-à-dire zoa bango kanga bango niefla bango ça la psycho évaluation ya année voilà par rapport année au 2017 n'engezo aussi là Youssouf, Ozana, au sein de l'orchestre Nabino, Fali Poupa, depuis pour de Wolo, Ngabé Mobutu. Voilà. Sur le balobi qui est par rapport à l'évaluation, on est Fandi, Naye pour 2017, et là on est acquérir comme connaissance pour l'année et pas Fali. Non, d'abord ça dit, il faut que nous horizon belé. Ça dit, il y a eu un bateau, il y a eu un bateau belé ou non. Soki nazai na ndenge na ngamo na ngana na kindangote mais à partir aro naza nango et faire voyager singai na fali na mon bambo ke belé to beti ba place moko bo na satanda même pas na robeta bon public a bongo donc ba stade ba sala danger pourquoi parce que naza pembe na bileza positif. Mais la ministre on dit orchestre c'est les bandes mais Youssouf tu retrouves ici. Ouais, on a la tika li pour ni passeport na n'explique tout à l'heure non passeport na expiré qui. Donc il tourne qui peut comment expirer donc on est obligé là c'est sa passeport sous. Donc lobby mardi. Donc on a fait étranger on a mis si passeport là orchestre zunga. Pour continuer à voyager na biso ndenge zala donc yebi. Donc makambo ya pepele donc mon ba voyage dans le voyage moko il y a ebelé pour un album Tokos O. Tu vas comprendre qui est fallu. D'ici là, tu vas comprendre que tu es mystique, danger. Donc, tu vas comprendre qui est fallu. Ok, merci beaucoup, cher internaute Nabiso. Donc, Ezawana Youssouf. Donc, comme déjà na fin de l'émission Nabiso, je pense que par rapport au Nengeni na Sololi. D'abord, moi, je dis merci beaucoup. Nayemoko président Litutu. Comprendre, président Litutu Mobutu. Papa na boss, papa na Jenny, papa na Lututu Mobutu.
babi ada musique hein papa na député donc il y a da musique hein boss Mobutu babi mutatonga étage na ngale maza c'est moko faut pesa respect et je dis merci beaucoup na honorable Ziko Mayele honoré le sympa de Paris papa nanga partenaire nanga fondation l'aide des enfants africains hein Ziko Mayele honoré na pesio ba joyeux Noël pe babona ne na yo na pesi pe ba joyeux Noël babona ne nanga na ye moko Titi étoile la grande dame na bosanité Nina Chou maman na Riben Hotel na pesio pe babona ne na yo na bosanité Mustafa Kobange babi vraiment zali ndoi ya mokonzi donc Mustafa Kobange depuis États-Unis na pesio bambote et na pesi bambote na ye moko hein ye ba benga papa na Eli Preston Mao est en vie Mao Tchetchouma na pesio bambote donc yangwana et Youssouf ta ba vocal musu la salita ouais oui na olinga au profiter oyemba ta moi quelques vocales comme ça non vocal ya de la fin oyembi kaka banda betaka ba vocal na onyon so antikela 3 minutes na si reta la caméra Moustapha Malimba zana la caméra comme ça et puis on a toujours ça les mots loro moko boye aussi ba cher internaute na yo o balinga kayo bato nyonso balinga pe fali pour pardon na linga na peso na 2 minutes oyemba tak 3 4 vocal elanda ça dit vocal na tok tok un maître Zéphie Moya yo na mère en touf na ebiki lisolo betamaki déjà maître pa marasia solo la ki boyebika ndenge ezalaka maître Zéphie Moya mère en touf trésor ka songo masa na ngai yo yebi celle-ci au sefe Bibish Biboko yo yebi Laetitia Sunzulu na mesho bino tout mesho luzizila yona na dish bovanda bo solo la fils Luma masa na bien que comme moi fils Luma nalingaka mingi oyo eza émission sans rancune voilà mingi oyemba parce que malgré que koyemba wana ya musala na biso ouais pesa nongata moko esengaka ebeme ata nalinda lala po bayebesika na we folle que je suis péclat d'amour et petit ngai nakomi plus amoureuse ya eshamai plaisir mawana mokusata lo Francis Pina otisikeda Fanya Lopez et Tania de Souza Jocelyne Fiti Sergino Ndita wana na tok tok c'est dit maso nango lieu bi vocalo ndenge sala ko ba chair de poule Fanya Lopez maman na winner na bosente Pajo Konde Alfred Konde Eric Angaya ceux qui doyen nzemba Schumann 40 jours tata nzambe kindoke ye ya moto moyindo jalousie na pangina yandikake jamais kambinga tala kindoke Jenny babonga les atengondo tala kindoke tala balingi baboto la mer mon flete calibre Cécile Bacho Eric Kamba et Maso Nangol Chabaga de fou akata motema yeye kilema kakala cdt Junior Madova pegisende boba miso Patumbwangi Emani Mwanza wana nzemba Schumann que je sali notre munda yeto benga Stade de France soko na nzemba Iseboya na ebi ke James Bangaoza yo ebi vocalo ekindaka no mois d'août Nathalie Kamenga na bosanité Annabelle difficile à garer osala mo vocal la suka sara to oli ouais vocal ya na nzemba Iseboya oui nandimi oza jogo na ngai po inombe Fernando nalingaki na mekangana kangami nzoko za mobimbo tonde elengi okata na kate yo memi ngati na suka bisengo Serge Boindombe Patrick Ngupi Tanya Putu Mitterrand Lolekola Pasta Edikite Pasta Mbemba venanga Popol Basilo na bosente Jolita Mayela Sikre yo yebi ne Duj Ndongala Eric Kamba ve yo yebi Animbuku la tigresse il y a tout le logo mo boy auto bossene est-ce que première vocale on a F victime est-ce que il y a depuis que fin bien première vocale oui na uta salango OK yo na uta ko salaka ouais continue pesa nongata moko esengaka ebembe ata na linda lala po bayebesika na we folle que je suis péclat d'amour et petit ngai nakomi plus amoureuse ya El Shamai le mawala mokutata le dispinda otisikeda Fanya Lopez Tanya on senti mélodie dans la vocale on senti charme dans la vocale on senti mélancolique dans la vocale c'est-à-dire aux ara fier aux ala première na linga siko o solo na ba cher internaute o ebisa bango par rapport à solo li va retenir nini et parce que to komi pena ani komi na suka
s'attendre nini pour na Youssouf obombeli bango nini pour na né au tozo bana 2018 au salon ba cher internaute moi ba dédicace et là il y a danger pendant to bombeli ba tout balinga Youssouf ba tout balinga public tout balinga fali mon président que je salue album asikezoya ça dit ba oyoka banzembo batu bayoki na bango banzembo bayoki na bango banzembo mais banzembo zoya bayoka maloba sika ba mélodie ya sika bayoka ba vocal ya sika ça dit bayoka etengameli ya bavo ça dit batu bayoka nga quoi ba osepela bayebika nde na sepelisa bango bayoka vocal ya bien surtout El Chamay yoyebi là la pongi quoi la bosanité Violette Kapiam ce coach coaché kaka tabita ngimbi contact tabita ngimbi numéro contact bato balingi ba oba sepelaka na yo peut-être bazora chance ya kozwa numéro na ote mais tellement oza passage obligé et pas Peggy Titan alingo pesa pe numéro na otalaka na bien le plus beau de groupe alingo pesa un peu fallait non bato tout ça bimba zwanga ba na ba réseaux sociaux surtout Facebook ou cliquer ka Youssouf El Piano bon mon on apparaît on a invitation quand ngezala numéro na ngai plus 243 99 99 45 379 99 99 plus 243 99 99 45 379 99 99 45 379 wana ozwanga moko tosola bien surtout bato balingi disque yango ezobima président Mobutu déjà zané pepe babi mutasimbi lukunga donc bana poto bana le monde entier mutasimbi lukunga mutasimbi lukunga donc City Rose Litutu donc mutasimbi lukunga ça c'est moko boss Litutu Mobutu ça dit bato bazela pena ndako etage na lukunga album ya Sikezoya na promettre bino boyoka ba mélodie bino boyebika nde fala sepelisa bino et puis biso ba petit na etozali boyoka ba vocal ya kitoko. Ça dit bon c'est là quoi mais meilleur vœu na batutu balinganga na banina ko pesa ba meilleur vœu na président na ngai fali pupa maman na biso maman ketchup me veut le meilleur nzamba bakiselo abakisela biso su ba mikole belé revivre na mokili poto sala o fallait tout ça batutu baling public na biso ya monde entier il y a Europe il y a Asie États-Unis il y a Amérique il y a Afrique to lingibino mingi ça dit nga Youssouf dans nazawana quoi o batu na besoin conseil moi idée moi quand ngezalaka numéro yango wana plus 243 99 99 45 379 wana ozwanga moko tosola bien na bosanité en Elvis Ozino docteur Yoyebi El Chamay la grande na président Belair yebisara vetiti o libota quoi Regine Ribol na monga mikolo moi onde ko kima venanga pasta Mbemba pasta Edikité mère Anto Antouf maître Zéphie Moya na yoka kali solo mekoma ya solo maître Pamara solo laki maître Zéphie Moya yo na mère Anto Antouf donc ça dit ndoto la tanzoto quoi et ça langa souka na bien je salue tout le monde je vous aime mes meilleurs vœux le meilleur pour l'année 2018 donc je vous aime bien. Merci beaucoup, c'était là Youssouf El Chamay, donc je pense non, que... Youssouf El Piano. El Piano, El Chamay, ça dit voilà. El Piano, donc Tara, Nathan comme président, Tara a bien que le plus beau, donc El Piano. Youssouf, c'était là l'artiste émission de Fali Poupa. Je pense qu'il a solo le cœur ouvert. Donc quant à moi, je dis merci beaucoup. Namuto Ayambi biso na Esikao, le président Litutu Mobutu. Babi Muta Simbi Lukunga, papa na boss, papa na génie, papa na député. Babi ye muta na motema bo papa quoi parce qu'il y a na bana. Bino bato bozala bombenga ba boss mais bokabarati pour bo na bana te. Mais muto asimbi Lukunga boss Mobutu. Et na pesi ba Joël babona ni nanga na ye moko babengaka Harry Modogolongo, il y a des musiques dangereux donc depuis Canada, na bosanité Eric Lapape, un principal na bango, na pesio bambo donc na pesio bambo tenao et na bosanité Mustafa Kobange, mon vieux depuis États-Unis, na bosanité Lumière à Chicago. Il na benga kai bébé Zori Bukasa et na bosanité Nina Chou, maman na Riben Hotel, ye ba benga raé, papa na Eli Preston, Mao est en vie, Mao Tchétchouma. Donc on a botanité Riz Noir, Ami Singoma, Riz Noir, on a pesio bamote, on a botanité mon papa que j'aime beaucoup,
Babi Mboli agence Badem na Bruxelles babi bato nyonso bolingo tinda babilo na bino ya Kinshasa destination Matadi Boma bokendeka na agence Badem donc bomona masolo et na sukisinde awa na Ziko Honoré Mayele le sympa de Paris. On se retrouve à la prochaine. Avant de le faire, je dis je le ferai. Là-bas j'irai, je reviendrai. Maman, papa, boutique a été oh. Famille nango va tellement percer oh. Et c'est mes alliés, et c'est mes alliés, et c'est mes alliés, et c'est mes... Chacune de nos actions deviennent mémorables jusqu'où va l'horizon. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka